sauver makambo na biso papa nazana elo akoloba lisute. Padre de la presse. Sengilino pardon yo na senga kinza. Ya ko sepelisa ba ono basatuna na kata chaîne biso. Tolobela makambo ya nzoto euta wapi nzoto posa nzoto euta epa Adam na Eva oto yokaka ke Adam na Eva baliaka mbuma ta baliaka nde babwaka wana makata libolo basalaka rapport basalaka poso ya nzoto wana baliaka yango nzambe asepelaki te bon kosiba eza nango normal kosiba neza wana eza nature moko boye oyo nzambe asali so asalaka yango te me lelo tongomona tobotami te lelo temoyema alingaka yango esalama yango esalamaka bongo rapport kosiba eza nature tongomona mosusu mwasi soti mobali aza na ndako ya libala aza na mwasi nde na kati ya ndako me abimi libanda akisa nango libanda mpo monaka eza nature pour mosusu mpe akozala na mwasi na ye ayoki ye tro esalaka pondu soki olia pondu eo nyonso oza ndeni obayi pondu wana ifo sala nini ochange soki mpe otala filme ala te filme natalango tro ifo na change eza bongo ya nature omonaka rapport eza naturel kosiba omona oyo mosusu mpe batondaka yango mwasi omwa mbalo mibala mpinga oyo balingaka kaka kodobe tika bango mpo tika bango basala pusa ya nzoto po pusa ya nzoto eza nature pusa ya nzoto eyaka bon mosusu bazalaka pusa osi basipeponi mosusu ezala bakisi mosusu azwi kisi moko boye kondiso bapesi bango baliaka bana bato ya mikie mosusu ya ndenge na bango ndenge abotami lokolanga nalali boye nalinga sexe mingi nalinga sexe makasi so tininga fufu otininga mwasi na olinanga mwasi fufu na otika so tininga libata na olinanga libata te na olia mwasi mpo nini sexe ya nature oyo nzambe asali so asalaka yango te Adam na Eva mpe balingaka basala yango te tebe basalaka yango eza nature siko lelo tokoloba lisolo ya soki olingi olisiba mwasi jamais kozala mwasi na kosiba mpo kosiba ezaka maloba kosiba nomona oyo eza maloba okolinga mpe mwasi lelo opesi maloba osibe mpe ka lelo so oza maloba te osiba mwasi te ifo ozala maloba ya bien po osibe mwasi po mwasi po aza na ye oyo nzambe asali afungola ndeka makolo so yo nde mobali fo oyeba kofungoli makolo fo oyeba ndenge okiti kaleson wana po ya mibali ebele po akita mwasi kaleson eza pasi ifo atiri agene ifo atiri bakisi ya langu alala po akitisi te mibala mpinga toboye biloko wana mibala mpinga toni bajiona te mibala mpinga ifo osala bokasi ya maloba na yo mpo kita mwasi kaleson mibala mpinga ifo ozala kulu makasi ya maloba okoza mpe mwasi lelo olie mpe ka lelo ocomprendre po batapote oyo baolanda biso na chaîne oyo boyebake rapport eza naturel kosiba oyo babe kosiba posa ya nzoto ezaloka posa mai tomona lelo emission ya olanda totiela bino mpe bafoto ya baposition totiela bino bamwa bon totia video te bafoto kaka bafoto totia banimero tolakisa bino oyo eza boye na émission oyo elandi tokosala yango po mpe na émission ya lelo tolobela kaka kosiba eza naturel rapport oyo lingala babengi poso ya nzoto eza naturel kosiba mpa na nga eza bien eza bien eza mabe te
te examen de soumuna te eza bien fo basi balinga yango mali mpe balinga yango surtout mibala mbinga tobetela sete mibala mbinga ya kati fo ezala eloko po bengi bor fo ezala eloko ekozwi mwasi ekosilisi na ye kodobe avandi na tali obi te ozaza mbinga ovosa yini nga 2 coups aosanti na yini nga 3 coups na osanti fo mibala mbinga okutu na mbinga te bazali mibala mbinga bazali ombala nsima bomona mibala mambinga bafoto na bango mibali na babidoo na bango bomona ombala nsima na emission tolanda otosala mpona lelo tokende maleme mpona kosilisa conseil na bapesa bino balandi na biso ya chaîne oyo obolanda biso tapesi baso mbote apesi cameraman nanga mpe mbote pour conseil na bapesa bino ozwi mwasi na couloir dobe ozwi mwasi na consentiment odobe te maloba kaka bon lelo tolobelaki makambo ya posa ya nzoto rapport mpona mibali ya mbinga toza na bango ti na kati tolakisa mpe mibali babetaka ba 5 coups tolakisa bino mibali bakendaka ntina ba 10 coups mpo ya misusu mpe soki azwi mwasi aodobe ye mwasi mpe asanti ke mobali anga adobe nga mobali mosusu bakomatela ba 3 coups bazali 4 coups 5 coups yakisi te kaka nati kaka oyo ndenge babota ye pa mama na bango na papa na bango te babimisi na mokili otali bor oyekika wiwi bor yango oyo telemi po mwasi mosusu mpe alinga mobali mpona sexe so ateli kaka sexe mobali api mobali nanga mina yeyo osoka kotisinga bao na sentime ndaki eloko ekoti nyonso tu tolobela ngo na kati ya chaîne oyo parti malembe bolandaka chaîne oyo bomonaka masolo ya bien mbinga mibala kati émission oyo toza baémission ebele na kati ya chaîne bolanda ngo abonnez-vous massivement na chaîne oyo bozala desite na kati ya chaîne oyo tolasa bino biloko ya bien baexemple ya bien conseil ya bien po tolobela mpona lelo eza mpona sexe posa ya nzoto yaka mosusu ya posa ya nzoto soki ameni masanga posa ya nzoto eyeli soki akusa masanga esili posa ya nzoto mpe esili mosusu mpona asala rapport ou soit asala nini rapport na mwasi famela te fozala naturel ovandi mosati ke bor etimbi oki soif na soif mobali adobe yo po basi mosusu soki aoki soif azwi ne nzete soki azwi biki soki azwi loboko akotisa te luka mobali oluki mobali mo bopouve ye asibi po loboko okoti eloko na kati loboko wana ozoka etia bapota fo nzambe ayebi ntina asali bor asali na lidesu abiki eloko oyo okota soki ozwi nzete okotisa sentime ezala te soki esengi soki soif ata mobali tomona mibali mosusu posa obwaka soki soif aki na likusa ozwi savant abeti te luka mwasi ata aza mwasi na yo te luka ye malobaka oyo olobaka okoyebisa ye aosala nini aopanja makolo so apanji makolo okotisi ye wana oki sentiment po oyo sentiment oyo namona sentiment oyo eza basentiment oyo etina te yo mwasi ozwi nzete okotisi po bavideo ezali na place bavideo bomona bafoto mosusu tolakisaka bino mwasi azwi mwa nzete so ya liboka okotisi te bor kaka bor oyo yango nde siko nzambe asaleli biso oyo Adam na Eva baliaki nde yango oyo bor oyo eza mabor moko naturel nzambe abiti nasalaki loko toujours faut tout le temps bolanda kaka chaîne oyo bomona makambo ebele tolakisa bino
tomonaka mibeli baconseil ebele tolakisa bino mpe toteya bino tozali boaboneka massivement na kati ya chaîne oyo eza bien esepeli napesi cameraman nanga mbote oyo lelo toza na lelo awa na kati ya émission napesi toute l'équipe mobima ya chaîne oyo mbote mbala nsima bozwa su sujet moko ya bien banimero ezali awa bokobenga bokoma bobenga bosa baremarque bopesa baconseil na bino soki baconseil ezali opesi soki mpe sujet ezali bopesi po toza mpe na émission medeka na kati ya chaîne oyo basala bakisa bakoko banini bobenga botuna kiso esala ndenge nini tala mobali na nga soki kalamuki boretala kaka mosusu elaka soki komi 4 heures boretelemi soki tosenga bolandaka chaîne oyo boabone massivement ya chaîne oyo boza desi te baémission ya bien ezali batéâtre ezali bamusike émission politique ezali na kati ya chaîne oyo